na biso tomonaki ndeko na yo plus leki na yo Jérémy Chabal plus Angola. Est-ce que ça a regagné déjà mboka? Et pourquoi ça lui choix te ya bandeko ko boza hors production maison na ye, donc la production que vous en avez na Angola au but de boza wa figure emblématique lelo na Angola. Totali Mama Top, totali Mama Étoile, totali Gabriel, on va au bazar pour frère de Kinshasa. Bino penza pour éviter terrain bien pour éviter maroza. Ah, solliciter bino te pour le comment? Et en tout cas, ma prendre la éviter. Na éviter dans mon cas qui va bien l'Angola, Jérémy Komi. Ah, Komi a boyamba bien. Vous en avez bien. L'autre soleil na chef afande. Mkamado na pisimbo tiskazali. Na essayer ka boyamba bien, ça va bien, très gentil. La femme n'est pas à la bien, ça rappelle gentil. Donc, je crois que, à ce cas qui Jérémy, c'est ce bazar qui n'a pas. Nandi Baba, ni l'équipe, et les productions, l'équipe bien, l'équipe est bien, l'équipe est plutôt comme ma casse. Aux hommes. Donc, pendant que ça, la choix, foyer moko. Aux hommes. Foyer moko, le bac, non, on a une atia, moutuboye, accompagner, moutuboye, accompagner, parce que nous, t'as été là, parce que tout ça déjà pour nous. Vous comprenez, surtout, bêta, des spectacles, et puis, après, ma casse, c'est ça. Donc, ye moko za ka choix mutu ye moko kaka mais pour rappeler quand même te ba rappela mutu te yo rappeler mutu banene madame kosna sa bana obe yo me marabato me manga te pana ya gabi yo kutaka OK alors na te yo kutaka na kokote ozo comprendre na faina nga mais ça dans problème te là ko pe na terrain kuna je crois que azanga ipe ko tia moi bato ya kuna te faisait bien d'accord quelques-uns bah vu de là baza kuna bah vu de là Jervis na fait semboté baza kuna quelqu'un tete baza kuna pe ba ningisa ka pe Angola c'est sûr abenda ki pe mwandama. Alors tout depuis la vibration Angola ti Angola c'est comme si plus bactère bazata tout le monde j'étais mkani nazawa bato bakomi kobima bima na bango Angola ya kolala elali penza elali ngaku naza okena aka na ozonga ngaza okena azozonga bato ba étoile nde bavandaki bavie na biso auti mpe kozonga ezoka mpe ye mpe avandaki bamama moyindo nde bavandaki nde babiraisa me nga azalaki nakei na bimi po mwa papa azalaki kuna boni se moto abika likambo eleki nao nzela ti ya nao makambo mwa papa azalaka kuna azalaka kuna. Ça c'est bien. Alors la donne tout le monde qui a compris maman il y a des gars qui ont Nicolas Bakata Aïcha plutôt j'allais dire Ange Maïcha qui peut wana assister ce n'est pas les qui n'est bien quand même au moins c'est bien pour lui c'est qui n'est bien on va dire une plus c'est de va le venir ils ont compris parce que puis je peux qui wana mais hors caméra on doit faire qui qu'on a en fait programme ya ndenge nini ndeko acheter nini parce que bile bazo kalisa ndenge mama kufi na ngola mama kufi awa mère akufi awa mère azobela ayebisaki nga yaga bi mère penza moyen te mère azobela takendele kote babi cancer après toyei koke kote mosusu babi ezango cancer te donc déjà bande da bakisa ba cancer donc ezalaki kaka compliqué mokili yango ekomi vraiment compliqué n'est pas vraiment compliqué. Ndesera na meme na hôpital mosusu na changer hôpital boye bon tosuka ina wana kapo na zena tournage pe tosuka pe ka wana nde na ekosutuka kio mère ake mère aza vraiment na Kisasa akufi na Kisasa zoto eza na clinique Ngalema auna esenga na par rapport benda ngona cinquantenaire parce que artiste alinga cinquantenaire artiste alinga ndeko kene ba misika te so moni matanga cinquantenaire omona ngo plein mususu sepe côté mususu omona ngo pende mususu ezala ka bongo moi bato mususu bakozela ti corps ekozo ti bokoke kokunda le bozongi aye mais moi qui suis déjà pas la bino ba lu plus ba pour assister de Golado Naté et un jour avant mort ya maman azaki na bino na activité bozaki nango aussi une chose la fille masuka la donne azaki na bino na film wana si la bisalu assisté était baba ku bokende te au moins tout le monde lui parce que oza moko ba kokende kotala ye mais misusu bokotala te eza reglo pourquoi mo tiaka sila akoma nzambe akenda kopesaka bato babate misika so bato bazali nous
ana tana oya kokende ana mukoni oya pona nini ka ye kaka faza la kaka non bato baze belé la donne asala kana SB te asala pe na nini na côté mosusu kuna te akana dini te akana parti pris te ozomona fo biso surtout tokende kotala et c'est tout mokolo oyo esila komona ke ya bon nakoki nake kotala yakei tobi kooblige te bakolela na nkombo na ye te ata yaka te etali ye mokili yango ekoma bongo mokili yango ekoma bongo so olingi oye so olingi oye te ka ndenge ka motema ekotinda ekoma bongo ekomaka bongo matinda imbongo ekomaka bongo ekoma bongo mokili yango ekoma mpe okende bobeti machine oke po tuni nakokende so babi kende okei so babi kokete okei pe te mokili ekomi mabeti mokili ekomi mabe makasi monde na biso ebebi mutako okendaka ngulungulu te sedi akwa te biso toyebi yango monde oseka sula ye malamu te mandi lelo te ngambi nakoenda koexplike yango te eza bongo soki alingi aya ye eza motu bokooblige ye te ondenge bobombelaki eloko bobe soki ayi bobete masasi kaya pokaka fokaka yaka aya pourquoi kaka sila nono soki alingi nga nakendaka mpo nado na peti nanga mpenza te bongo estce ndenge azala nado na nde bazala sila te bino olobaka mingi ntango mishok feri mama na enterrement mwana asila bongo basiko ke non eza nde boye napesi osiko exemple naloba nanga sikoyo non eza normal te azalaka après voyager esi makambo esengi kakenda kei assiste esengi kakenda kei na ye siko ndenge eza mama babimi na te bemeno ebimi te eloko mo te ndeni boyebi ke akoya te bemeno ebimi te tokoma okende nini ka mokili ebimi omona bato baye ekoma nango mingi bongo ate ye kokende mpe epai te ekende ka epai te ekende ka epai te eza na problème te ye mpe so akufi boya te mais oui nde tokomaka soki yo opesa mbongo ya cotisation te so mpe bemeno tobeti yango kara yo mpe so moto akufi biso tokende te kasi eza ka bongo te okangama na moto na makasi kasi eza ça dépend motema moto moto soki alingi aye eza likama obligatoire te so moto alingi aye so moto alingi te nga mpe nazalaki oblige nakende te so nalingaki mpe biso besi komi nakelanga mpe te ngesa mpe loo te nakie mpe enterrement problème te ozala so mwa likambo ya SB opimisi miso ya bamisusu obetaka te nde tovanda na plateau ya bamisusu obetaka te obetaka te yo kaka SB eza ya miso okanisa yango te ke oyo boye na bofiere te merci nakokama neti te etondi wana sivi akaki atinda o kuna atinda beti alala atinda clémentine ofembe atinda nga nakokaka alors SB Award lelo ememi makambo pe ebele oyo lelo tomoni séparation to ba division même bandeko ya TikTok pour SB na bandeko ya YouTube tomoni séparation koti makasi en fait kaka bito mototama aini bandeko ya YouTube balobi banéglige bango plus na bandeko ya TikTok parce que mams aza nsima na bango aza koapuye bango tonisi bango babanda na mams kala na YouTube bazala na ye tozalaki na batendresse tozalaki na banani baza bato ya YouTube banani ba Miss Lolo tozalaki na baleketu bato banini ya ba YouTube te toki na bato ebele tozalaki bato ebele ya YouTube Sam l'artiste azalaki bato ebele bazalaki wana barezi azalaki
ba réserve zalaki nani oyo mwana biso nani leki na ngai oyo atobola awa Malika Mania azalaki bango bata YouTube te bazalaki ebele Clark azalaki Fivette Mayamba azalaki ozomona bato bazalaki bebele ba YouTube te ifaka saka ndeni non mais na suka nango eyobi ono mabe parce que bobengisi ba TikTokers mabe bango moi bebele ke ba YouTuber lokuta mais lelo c'est pas ça dit quand même lokuta bapesi mutu avantage te si la famille na mutu te si la famille na Vincent si la famille na Vincent na ba Duche na banani table si la famille ki ya mwana avant que na ba YouTuber te avant de ba TikTokers te toi pesa ba valeur toi pesa haut valeur toi pesa haut valeur te c'est divisé et ça dans cas ba propre et ba ouvrir ici là non ba rediviser ti ba kozongisa ba kobongisa na bango oh ba au monde ba ki pa mo succès oh monde beta karate monde ba ki pa mo succès mais toki ba bi moko ndaza penza moko ya ba comédienne ya SBD azotia vraiment tout le wana soka ke koto be pas ba TikTok et ba TikTok on a talobi boye ba wana comédienne comédienne moko ya SBD ne nani mais pesa biso ka kombo te yaya tolobi ka bongo to na kombo apesa ba mbongo soki koto bapesi koto soki bakomomona ngei ya komi me baosenga esi basengi ye apesi mabe eza aza nango basengi ye apesi wana mpe ka mabe so apesi te akabaka te quelle division nandimi nanga te ke mwana sila moko akokosala buzoba ya koloba n'importe quoi epa ba tiktokers to pa ba youtube aza te toyebi bango bien toyebi bango bien donc moto akosala so meki batandi yo na motalaka tofifana biso na ba tiktokers tofifana biso na ba youtubers mais toyebi keno awa soko meki batandi yo na motalaka ngapi na bato nanga mpe nazaka na bango mpe na confiance mpe makambo moyoka ngo mpe te ozo comprendre oyoka mpe ngo te surtout esele panama na nyokola ye mais omona obimisa mpe te nga nayebaka ke so likambo na nge ye akokosasanga nazalaka sasanga mpona sepela mais asasaka nde nga te ayebi nga akipaka te nga so nalobi na nga ate bimi mafu akipaka na nga te abimisaka te aza bamatière abimisaka te abomba na ye ate yindeli ngai jambo oyoki yake kobimisa azobanga nde nga te aza moto ya confiance aza moto ya confiance oso comprendre nga mpe nazali yaya biso oza makasi te so likambo elekeli nga nalobi ningi sango boyo nga na wanganaka te nga ta audio obimisi audio etali nga te konyoka mateke nabimisi audio noya koyeba etali nga te na ndenge kobima na ndenge koloba ma ndenge kosila do na fai na nga aya babimisi audio nobandi kolenga wana nga te te wana te wana eza kindoki te wana eza likambo moko esepesi nga te na lobi so tozoba kindoki na makambo ebombana ya mabende ekobima ekobima te ezobima deja o Yves ezobima deja te bebe ezobima mpenza nanga mpe nazala kati tozela kaka nazala mpe na kati oyo eza mpasi bongo na milongolaki te 2026 oyo nzambe aza kosoka kosalama ya minene na milongolaki te nde milongolaki nanga te on ne sait jamais nga naza nanga kuna te na milongolaki nanga te natie nganga mpe na kati eza kaka na motu oyo osalaka mabe nde motemi kotya tok nga komilongola te mosala ebebi makambo ebebi tala papa takinga wana oyoki liso ya papa takinga te très malade papa takinga kota mafu baosimba eboye papa takinga asali mosala mingi na mboka oyo ivi pana papa takinga akomi moyen eza te maladi ezochange maladi eza kochange aza kaka kuna
namonaki na Willy Ndeke en tout cas Junior Timba merci Junior Timba penza merci na ndenge osungi papa Takinga mais ezosunga esili kaka te papa parce que batanga fazonga awa azwa traitement bien pour yobi kuna ba traitement malamu ya kapenza te fazonga awa bazwele nde ndako bazwele sika kofanda ata na bibwa bakopesa ta 20 sur 20 ata na kinkole bakopesa 20 sur 20 hein abeta tandaka manzanza fanzi azwa nini azwa nini Takinga nga nayebi te boko kombi yango papa bakombi ekokufa chéri Yves sukola motema ko sukola motema mutu bariche ebele bazalaka na mboka oyo ya bakombi te bakweya bazali sukola motema ko tosenga gouvernement basunga papa oyo poni biloko batangambo wana bozaka mitema mabe tozobeta maso tosunga papa oyo aza bien te babengi nga na telefone parce que c'est mon papa babenga na telefone toza kozala naye na ngola aza susu bien te meme etamboli na ye Junior Timba na poto ne mta osala mwa bomwa mike est-ce que Junior Timba okoka makambo wana nyonso bangalena bakuta na mobutu te ngadiadi merci merci tozwaka ye na jisi masamba tongene mpe bopito abeta histoire na ye bato bakenda bareponse wana yango nalobi natuno bangaleta bakutana na papa bobutu te sikoyo mwana ke gauche à droite eza te bamango bakutana te bayebaka te bakutana na mobutu te nakutana mobutu te bongo kutana musée Kabila wana ndoki le fils non président Fachi non nakutaka na mama Olive wani te toza bato te ye mo déjà azala kozala so apesa ya biso yanda mobomba ndambo na conseil likolo ozo comprendre mais Yves babiloko yango esilaka kaka esilaka kaka babiso bazalaka na baimmeuble Yves ekenda atike tokomo mpe docteur te mpe mosapi tozijaka te bebe oyebi te ocomprendre tozijaka te tozijaka te ndenge osala sos mpona ye soki osina lisuni na baartiste biso mpe bana diaspora na baoyo baza kinshasa oyo bayebaki teke papa na biso aza souffrant Takinga oyo asali ebele abimisi baartiste ebele na kongo na biso ss na biso eza kaka so ye moto akufi lemi raisa kufai na ngola tosalaki yango ti matagi ebimaki eyaki mpe topunzi ye ozomona papa Takinga azobela aza maladi makasi baartiste mpe tokokosola kisasa tosangisi mpe motema tosali nini tosungi tata oyo mais tata oyo esika kobima oyo esika kovanda problème yaka nde yango wana te ozokomprendre aye sikoya kovanda wapi mais bapango etondi nango wana tozoseka te bebe tozoseka te tata wana asali so makambo ebebe toyaki bala moke tosala malioto biso tozobina mukandeya wa tosali operete na biso ya bana totya baboyi totya alezema yo bosani yango ozo comprendre papa na abinisi bato abinisi bakonzi abinisi bato nyonso tu papa mwa esika moko ata na bibwa wa motema mabe ata na bibwa na kikole ozo comprendre babambi tata wana abeti ata mwa nini afanzi ozo comprendre po so abi kaka o location kofutela nde pasi eloko kofuta lobi kofuta lobi okuna makambo échanger ozo comprendre papa na azo souffrir Junior Timba vraiment merci beaucoup na États-Unis esiko ozali en tout cas nzambe vraiment na ba Willy Ndeke parce que moi basé émission Willy Ndeke et chauffer Willy Ndeke et chauffer nga na so tiango lo Willy Ndeke to se comme ni journaliste donc la première des choses c'est l'effort ça qui ça pour le traitement ozomona azananu alors là Gabi
lelo eza na bandeko plus bazotala plus loin komona mosala na bino ndenge ezokenda na kobeba parce que baparveni baza mo ebele eza na bandeko baye mosala na bino kaka mpona kisongisongi misusu baye kaka mpona kindumba misusu baye kaka mpona kokabola bino siko ntango otalaka biloko wana nyonso to bilobaka na nini parce que bino bozalaki à l'époque ensemble na bandeko no bozolia bozomela ambiance bosali na mwanda esali bien bato bayebaki teke jamais bokoka kozala bambiance wana mais bosali yango quand même à l'époque nde ezalaki boye lelo ezalaka susu te ekoma mpena ya gabi avandi abeti 7 mois sans pourtant mona oyo azalaki mwana mama na ye abeti 8 mois sans pourtant mona oyo azalaki mwana papa na ye siko bozokende na makambo oyo ti wapi ntango ezokenda boye bozolinga bopesa baleki balandi bino conseil nini bozoyebisa bango nini na mosala mo ya théâtre baleki basi babibebeli basi babibebeli kisongisongi oyo biso eza kaka biso to baverité te tobimaka bato mabe soki oniati vérité okomi moto mabe donc fo omikitisa mpa motu azwa obolole na ye okoma soki okei boye ozwi information oyo opesi koto oyo okei ozwi information opesi koto oyo mpona bapesa rôle mpo bapesa ojoue bomikitisi bomisambwisi na façon mo boye ezalaka te nga sikoyo lokola ezalaka yango te nde esimbaka te ozomona mais ata tozoloba ata tozobela mama papa ntango bato bana objectif nango bayebi keno bato fo tobebisa bango to bazala malamu te ekosimba kaka te soki bino mo botelemi te ozomona soki nga abelaki bato ati likambo nini na sila na belle vie bozotya biso te bana bato bakotya bino ndenge nini bino so bokota na casting boluka misa bobanda boluka kolamba ata malewa oyo bobanda ata kolamba kosala elubu ngamba bosala banayemaka mabelubu bosala bachaîne bosala belubu na bino bolambaka boluka makambo kosala so likambo moko eza boluka ata mwa bagagi moko omonanaka ata mwa moke okendaka ata ibeya kimotema mabe na kokanisa moto mabe ekosila parce que bango bakokotya bato nyonso tu esika mbala moko te eza pasi ozomona mais moto mosusu bato mosusu bakokoka ngo te ti lelo susi ne kaka ake koto oyo abende information ake atiki koto ake koto siko bazolandaka ye na information baolandaka ye na information wana aye koto abeti azwi koto aloka lokoti azwi koto azongisi azwi koto baolandaka ye na bainformation yango omoni nini na so moye ebonga eza te parce que ye pele bakopesa information akotuna te ya omona oka ya solo asani akota abakisaka haine azobakisaka haine omoni biso tovoyage awa mais esi baola biso soki oyo ti moto alobi likambo boma mbala moko eba intel ayebisi nga olobaki boya makambo wana awa ekozala te lokwanga mona aza awa ekozala te soki moto asali likambo loba mbala moko ke intel alobi nanga boye olobaki nanga boye olobaki nanga boye makambo esali nini esili mosusu moto wana azokangela kanga ye ayebi na eloko te po bato mitema mabe baza bandoki baza susi ta boka bofandi ya lese alingi te apanza kaka bino awa lokwanga naza awa ekosimba te ozo comprendre ezalaki ndenge wana mutu mpa kokaki aza te mutu so oza likambo naki ndoki abomi na motema na ye osoka meki awa asambwe ozo comprendre ozomake moto abimaki azalaki te lere ya kuti biloko nde batikelaki ye ali na toko na moki normal mais na mondo makambo wana esalamaka su te otelemi ka motu otiki secret bela oraisonne natelemaki papa yaka na mosusu ekomi moto mais eza nango malili nango malili mais yo benga bamani ekomi moto il faut alongola yango atino mosusu mais na matadi tozalaki à l'aise tozolia na esika moko tala fufu bolali bozaka calme ozomona eza kaka biso moko nde tomikotisa tomilongola na bubuzoba tomipesa barespect tomipesa bavaler ozomona na système ya communicateur ya gabi na mutu ne moko so balobi na komba ya gabi ye abandi kofinga babiloko wana yango wana kaka Yves yango wana kaka ti parce que lere moto aya kozoka boye ye ayebi na ye te alatindi moto bafinga ye moto apelaka kofinga wana paya bamoni afingi nga ayebi areplike ozoka pa areplike mamoko pa mabe ekomi rankine ekoti ozomona mabe ezouta wana tosukola mitema tofungola mitema mesure ya te tokeka bweti liwa ebosiko tosali mesure ya te ekozonga ndenge nini
Kobongisa te, ezosimba te, ezosimba te, ezosimba te yaya. Bato basenga bolimbisi baza ebele. Na théâtre. Oyo biso na se na likambo te na surtout keka bando finganga. Ozo comprendre? Neti comme na vali kana maka ba filmu ba bimi ba ofinga finganga. Ba uchu ba singa oyebi te bana intel mutabimisi bango mikolo. Na réplique na ngate. Enfin nanga na pesa o valeur te. Ozo comprendre? Otango ngana ko répliquer. Tango na ko bimisa makamususo na yebi te. Tango obwaka malade tout ezongeli yo. Au moins que tu vas nous perdre bateau belé. Mam na kama mona fana. Na fa ina. Sigo oyo osenga pardon azali. Moi son aime peut-être na ko senga pardon. Oui ba ko zata mi na sa mututi. Ko nzambe te. Ba ko zata moko mi balé. Na nzambe te. Oyo ba osenga yo pardon bazali belé. Ngata moko mi balé. Ba minute. Poto bongsa na biso tinga za na swani na mutu na tumoli na mutu. Na ke nanga muna ke bwa kapana elimbisa ezaka TV ezaka okana saki ka eloko mobe na mibwaki nanga muna ka ba nda makosika ozo comprendre mais ya NTM te mama bete okoyi ba bwa komona bo bakoma bato beta te ya bombe ozo beta wa pour elonge makama SB ndenge zo swa bato ndenge zo swa bato bana na balata kitoko eko koma suma kamususu ezala ka wana alors pour le jeu de Londres assez un moment bah mise photo na ye ala souffrance donc vivre ma pas si pour photo monde et auto les canets à sololi azabie azosouffrir azabie pas qu'on va commander de Londres moto moko bien azabien akabaka asola kitoko en cas de Londres soko osengi ye soka za nango te lo babenga tanga ke gabi sisa lo solo wana na osisa ngana osisa bosima na sisi solo la pomo na pa achelinga pe oso comprendre et moi quand ça mikolo na tala tante moi na biogena ke kotia bambongo za te sisa solo mo beza kuna pesa ye ko bozo mwanenga zo souffrir te na déjà José likambu nini yo za kuna opesi hier benga yo gabi pa tala téléphone omoni ke azongi situation ya msomo eloko musuli ko azalaka bien à partager akalinga yo comme tu n'as pas cité ala na pas cité aza très bien ala ndako ne bien afandaka bien aza bien so na te kopoto bon na Suisse na zapa na ye donc pas na ye na pesi Chantal Mani Tumbote en tout cas bango ba na Suisse en tout cas na beta pesi tout pas de Londres là na pesi na profiter na pesi oui ba Chantal Mani tout est Chantal Mani na na pesi yo ba moto de maman Chantal Mani tout apesi aussi ba moto de maman Claire Kibonge motema no biso ya papa plutôt j'allais dire papa tout ça qui bon la Suisse on est toujours ensemble là oui déjà pour na singa ba boy évangélisation porte à porte ba boy évangélisation di banda otema mabonzami na barabara kangiyo côté de China Canada et comme bon ya barabara otema homosexualité lobaka mama kuna ko komeka te so meki bakangiyo ke komeka te omeka te wana kutu so omeki bakangi yo penza alors ya gabi tout le monde qui na moko etali docteur Mugijo mais en fait takuta ni na lobi na victoire contre victoire ouais ngali kola moto ko mituka moto beza disons ya kobeba na lekio na tikio na rompo victoire ngali kola moto alors qu'il n'est pas papa biso Moïse makoma tutala epa ya mama misunga oyo tuna rapisi mama na tokasi manila makoma na hôpital ya na ngiri wana na tende tango na tiki yo na kei mpona belela kio tosoli mwa ndamu ngali mpona moto abenga na mwa nsima oyo moto otikaki ntango yo longwe wana tomoni makili ezobima ye donc yokala ondre ka bazalaki na sika kosola na yo ye na sika kosola na yo lero yo longwe kaka nazwi kuta ntango mata glace te bamoko ka ela eza nini babende loka litoyi nazoki makila motalaka moi oyo ezalaki jour wana moi lobi avant-hier te avant-hier moi ya kosakana te 36 degrés donc lobi naki na elubu yango na lobi ezalaki lobi te avant-hier
na moyo na makila wana ta makila mbuma makila misuni ya kilo na leli bana miyibi basala bato mabe mais soki moto abeti ata fimbu bazwi bato bakangi bango bana nyonso basala likambo ayebi te kotikali kokufa to otikali kovivre etalaka bango te ozo comprendre bakokato mpe liseti bakati yo eti okosimba telefone bo ezwi mbeli zia etali ete liboko eza mosise eza to bakiei ozomona bana moko mabe donc nakendaki nakefa yango ekomi mpe rebo mais bati mwana na batika aza mwana moke mwana asala carrière na ye batike baosala bien te yaya tomona bato mosusu bazoyemba na podium ya motu ku moto auti de podium na se bi basala bango nini po totanga bakombo te eleka en public te boni boye ko combien de fois combien de fois mais aza moyibi te papa apesi ordre te bomonaki te bomonaki ordre apesi te apesaki ordre te apesaki ordre te boka te basoda biso bayokaka bato base mabe eza basoda soki re bayisi bango babi te to bata mibeko oyo elobi yango te re bangasani yaya akende prison kasi kasi ye moto asimbi fimbu te ye abeti motu te ye bayibi ye nde saki sikoyo na mbongo na kati na iphone yaya mbongo mikolo mpe eza mpasi bongo soki alimbisi na ye soki basoda balingi yango kolimbisa ke eske osali oyo pari babaki azobaki to botika ye ngai ngana koyokisa motu mpasi te pari aza koloba ngo me wana bozwi maloba wana te justice esala justice esala maakende pri asala 10 ans de prison yango ekaboli mpena pia ayebi te nini ngai atikali komona na nsima na vertige basobeli nga kisi na meli nasali 2 heures de te esika nafandaki mpo nazonga ndako akili ebimi ebele moi makasi eza or chaîne te non c'est or ta olanda te namoni kuta tingo ndenge amonaki te amonaki poko nalalaka nango nalamukaka nango babiloko matoyo na chaîne nalalaka nalamukaka nango nazalaka nasala sukoli nasukolaka nango donc nazalaka nango ka na nzoto biso oyo esalaka boye donc disons conscience nous allons tenir à Dr Mogijo parce que les lieux sont symptômes de l'obaki auparavant il y a un bateau peut-être à Kanisava on dit d'accord publicité plus d'appuyer à la salaka la déchet la salaka Rio de Janeiro c'est belé donc on a défaite vraiment chaque salaka parce que on a encore plus publicité non pour pas dire que la maladie à l'opposition mais bien de confiance nous dans l'amour souvent aux gens toujours tout prévu à Dr Mogijo Yves Pan omoni douleur on azaki nango avant-hier ya litoi douleur wana na pasi wana eloko esilisaki ngango eza kaka message moko nazwi ya fille moko boye oyo na orientaka ye pa Dr Mogijo mwana mwasi wana abenga ngai alela aza na Allemagne
abenga ngai la na ya Gabi ngai libala ekufi ngai libala ekufi kaka ndenge olobaka na ba émission na yo en tout cas mokamate kokobomela mutu libala ba biloko bayanda nini na elongi kokobomela mutu libala en tout cas nazokoka te mobala kimi nga azosupporte soko ondenge babwakeli nga biloko na elongi ngai babwakeli nga ondenge ngabi te lakisa nanu mosusu ezalaka bamoi bamafuta tozosimbasimba banini nde epesaka mokama te ozokompe mpe bebisaka mpe ni poso atindeli nga foto mwa mwasi azolela c'était le 16 janvier 2026 kwa oyo atindeli nga foto na ye natali namoni nga bien mama oza na age na apesi nga age abimeno age na yo na foto ezokorespondre te ezokoka bomi loka mokolo na nga boye ndenge nini okomi loka mokolo na nga nga mpe nakomaka mpe ka loka mokolo ya bayaya na nga mpe aleli abiyaga bien tuka nazomona kosala te na soki libala ekufi nga libala ekimi ngai kaka na maboko boye na orienté pas docteur mobiso nga bi docteur mutu moko mwasi moko azawa en tout cas azolela mwa eza te natindeli ye foto atali napesi pe numéro te bosola bilo mbali ye mte aza docteur ye nde ayiminga kosala ozo comprendre na bosala na nga mpe likambo yango nafaa na nga mpe donc kaka le 17 pardon avant-hier tinga nazosala bakambo na ngai matoi nazokipe mutu telefone te parce que namelaki kisi yango badula ekoma elali so mwa moke mwani nakipe komona telefone te nakomona kaka mwa mwasi natindeli nga foto yaka biso oyebanga susu nga na oyebo te otala ngabi atindeli nga foto atindeli nga liboso atindeli nga so na mibale ngabi docteur Mogijo basakanaka na ye te docteur Mogijo basakana abiya Gabi naza na joie moko nayebisi yo na mobali nanga kuta nzimi teke elongi nanga ekomi boye ozo comprendre so bapermetaka kolakisa mais tolakisi ozo comprendre ezali ozomona so balingaka kolaka bapermetaka yo nde omona na nzimi teke bakolingaka bato mosusu bamona akolinga te parce que nayebi kutu te ozomona mwasi ya libala aza na ye mwana poto elongi ekomaki lokola koko akala mais tala banda le 16 janvier 2026 na ndenge atindelenga avant-hier tala changement on dirait que 2 mois non 2 mois et demi on dirait tanenga asukwami yo ozwa temps ebele baladi soki bazwi batemps ebele bandeko mosusu baza ba 6 mois pour eye 2 mois pamba omoni Yves ezalaka likambo na likambo ozo comprendre ye aprecipité na ye aye mbangu pendant ke biso tozwaki batemps ya kotiaka batembe ozomona biso tozwaki batemps ya kotiaka batembe ozo comprendre aye kosika ole kosama ntango ozozwa siko tozozwa susu biloko mosusu tozobamba ozo comprendre totiaka so babiloko mosusu na nzoto nde ezomema biso susu na bozindo ya mokama te mais ye amoni kaka boye asosoli abi Gabriel asalaka bémission moko boye nasala nini acontacte ye acontacte nga et puis azalaki vite fait aregrete makambo mbongo te parce que amoni ke elongi na nga nde ekomi boye ata na tie kabelo ya $1500 ata na tie kabelo ya $2000 ekosimbaka te ozo comprendre ekosimbaka te malamu napemisa bakabelo ya cher nakeno na elongi fasi ebonga na kobalisa yango na kabelo esali nini wo siko neti na miniti oyo bafai na bango na mobali neti ozo comprendre bafai na bango ti libala ekendaki ti mais ezalaka mpe bongo te nga kofana nazomona okomi na badega boye moyen susu te moyen eza susu te mobali akopesa mpe mokongo moyen eza susu te mais ta docteur Mogijo makambo asali epafi oyo soki apermettre tobimisa ye nga aza na problème te na obimisa na ngai ozomona c'est ça particularité voilà maintenant si totali bien tokoloba particularité plus
ya maman oyo eza nini esali ke osali aussitôt mbongo aussitôt azwi baproduit aussitôt abiki odoya ye eza pena nayebi te rapidité ya mama oyo ye aza moto atembe te ye aza moto oyo aleli tellement que alelenga mingi akeso pas docteur Mogijo aleleli sous docteur Mogijo ya kosakana te vous comprenez aleli docteur Mogijo ya kosakana te parce que façon longue ekomaki ekomi lokola mobange ozomona nde docteur Mogijo aselaki baproduit moko spécial ozomona ahésité mpe te atindi mbongo na ye deke azoloba mbongo autant atindi mbongo na ye basali baproduit spécial parce que docteur Mogijo azala baproduit spécial oyo asalelaka bato bato ebele mpe babikana baproduit spécial wana ozo comprendre ahésité te atindi mbongo na ye biloko na ye kei asali mosa parce que baproduit ya docteur Mogijo biso tolingaka respect respect ya kopakola ya koaplike baproduit na yo na 8 heures koaplike produit na yo na 20 heures koaplike produit na yo ozo comprendre kotamba bamoi makasi oke obimaka na bamoi makasi pete okomprendre ntango osala nini na yo mibatelaka mpe na nini na moi ozomona mibatelaka ive leo so osali constat moko nde tozalaka kosala kala so omoni pa moto apoto akiti obi oyo kifesa auti poto leo so otali yango confusion na bana kisasa po anini parce que mwana kisasa aotya mbongo na ye en jeu ozoka aotya mbongo na ye en jeu mpona nini mpona loposo na ye mpona loposo na ye ocomprendre yo moto apoto ozotindela moto ya kisasa mbongo ye moto ya kisasa azosoba produit na ye azobongisa te na ye ezobonga mais yo moto oza na poto ozokoka kobongisa te na yo te yango ekoma so yo moto apoto ayeba ota mwanango na kisasa bazosala confusion ye nde awuti poto eswaka yo uti poto bakeloba moto ye nde awuti poto ozo comprendre bilamba mpe te ape bilamba ekota ape bilamba ekota mwana kisasa bafesisa basasaka te na bango jete babongisaka poso mpe bazobongisa nzoto ozo comprendre yo oza na mbongo na yo olingi kobongisa te te wana elingi oloba nini wana moto oyo ozotindela mbongo azobongisa te mais yo moto oza na poto yo moto ozotindela moto na mbongo yo teni ozobonga te soki aye awa amizweli na ye amizweli soki aye bongo atiaki bamikolo leka okebeleka azozonga omona mwasi mobali akomi ka kisasa moke na ke kisasa asa mizweli parce que ozomibongisa te yo katisaka soki ovandeli mobali boye esili non mobali okima yo mobali fo bongamaka nalingaka Sylvia Kake azalaka toujours na temps mpe andimaka docteur Mogijo ozo comprendre amona mwasi ayoka ozo comprendre bongisa te na yo lokwa bafeza RDC oui okendele nini neige mpe yango soki okopi na ntango ya neige opetekisi poudre neige mpe lere ezokita ezolongola ozomona mbula mpe lere ezobeta ozomona ozotambola na mbula yo te ntango ozelaka train etango ozelaka nini nyonso toni ezolongwa afo mona bongisa nzoto na yo bongisa te na yo ozala te kitoko ozala bien biso tozosala makasi ya kobundaka awa te towana bacombien malgré la koli mais naosaka nazongaka na 17 ans ozomona naonika kaka nazonga na 17 ans nalingi nanga te naboyi ekosimba te biso baleka mama bipene mama na mare na ngana soki omoneka te propre te na ye ezalaka propre azomibongisa ok ye aza mokola bamabele mokola bamama azali mokola bamamaboka bazali mokolo na bango taka mingi abongisaka te na ye fo mibongisa fo mibongisa c'est ça le 30 avril déjà avril le 30 avril bazokata ya DHL ezokata ezala un peu mbongo mokeke le peu gratuit na compte ya bamama pour le mois de mars alors bandeko basala nini pour que bazwa docteur Mogijo bakima mbango te 30 yango ezokoma ekomi pembeni awa oyo osombaki kisi te kima mbango osomba kisi na yo batiela yo na DHL le 30 déjà avril déjà tozokata
DHL les a soucis parce que DHL est kutaka moi. Vous comprenez? Soma kisi na yo, oui, ça soma kisi na yo, docteur Mogisha tchela yo na DHL ekende. Maman bobima na mukamate maman. Elongi mukamate fandi, ozana pe à l'aise. Olia pe mbongo no à l'aise. Wa pe na kimia. Mais moi ozoma ke longa eza bien te, ozoma ke tena pona nga eza bien te. Musupe ive saka mukamate te. Po eza kitoko te. Oto la pomme to se pena, oto kama belo to liaka. Bazali. Ozo comprendre couleur moko kitoko te, couleur moko bizarre. Benga docteur Mogijo akoselo bakisi. Nga mone mwasi moko ana kata salon, ana se mama. Yo noir oyo za nango ondo sana kisasa te. Bona no abina nga kasi docteur Mogijo mtasela nga bakisi. Aza noir ana mukamate te. Mais ba osele bakisi noir wana soko talite na ye. Ozo comprendre parce que batem so ya koto ndeye mususu ozo noir mais koto mususu comme chocolat mais ya zakaka tout noir. Américain tout noir. Docteur Mogijo mtasela ke bakisi. Ozo comprendre oza ndundu yaka baselo bakisi. Oza pembe atoza mukamate te yaka docteur Mogijo bonsa pembe na yo. O garder ten na hôtel ça toujours ko garder. Nga mukamate ya kasusu te mena yaka kakati. OK. Na ote ko yinda na nini na mwanda awa. Mais yange ke vite. Yange bongi noki. Mais bobigi pe na mwanda. Eke noki parce que ba misusu ba pas docteur Mogijo te nga lokwa na yebi sekele. Bobigi pe ska bobandi bani na mwanda. Babi kuna mapesa mi ko yi. Babi ba msuki ma ye débordaki. Tozoka mwa miro biso to mona ki ba otongana donc kama c'est le sauter mon nez. Oh mon Nzambe bobigi hein. Après so de ka d'hôtel wana. Siko mai ngane ngai si mate ponga zaki na ngomba Oh bataki bango kaka bango bisaka bandoki bataki. Bandoki bataki bango boy. Zokande makambo esani kuna fort. Yama makambo esani makapartout na monde entier. Et pour que tout j'étais na biso. Ah toza ne laissé bon tout à l'heure toza na croisement à Sosa Bosobolo. Croisement Sosa Bosobolo otonika immeuble chez Meranto kaka na prince wana toza wana omona nini ça na biso mon choix de beauté za awa toza na source na commune en face à commune na Victoire na Matonge numéro 6 so oza na commune obwaki ka misu omona ba commune d'hôtel Mogijo peut-être toza mituka ya point chaud pekina kingabwa toza wana toza na avenue Lubefu na arrêt Lubefu na deuxième porte na foire okiti allez okoti na avenue Lubefu otuni pas d'hôtel Mogijo bakolakisa yo na deuxième porte ya Fikini toke na Bandal toza na baka arrêt baka yao okiti oke na la police Mbata pembe la police Mbata omona d'hôtel Mogijo aza wana toza partout ozo comprendre toza ka yolo de toza na polyclinique na biso centre hospitalier ya docteur Mogijo eza wana o ba appendicite o ba kyste o ba opération nini o ko bongisa minu ko blanchir minu o malaria typhoïde fièvre jaune hépatite o sucre tension nyonso tout nyonso to en général docteur Mogijo aza parce que ba tous ba kata docteur Mogijo aza ka docteur aposo te asa pe docteur moderne mobenga moderne yango wana ozo comprendre la médecine moderne aza vraiment na mayele wana nyonso nzamba lakisa nyonso to donc c'est ça oye na terrain kaka opesi mukongo na okatisi na nini wana na station wana otalika likolo so oteka likolo bomona ka bakomi ya grande caractère pas docteur Mogijo centre hospitalier docteur Mogijo donc toza wana oye en tout cas oyaka ko biko na yo yaka ko bika mama mukamate eza na tina moko te eza penda kitoko te nakoma komisepela nakoma na kimia na kati ya motema nakoma na pe kimia penza kimia otali pene elongi bobi elongi efandi nango ozo comprendre mais oui parce que lelai makasi metal azwi résultat aosa video na esengo azoseka aosepela oye kozwa yo wana eza eloko te babokilo bakoboya yo mpona mukamate babozoli biso koko wapi yaya okopakola puta ma yokenda kuna mokonzi babete bakoti briske akuti yo aondima teske yo to yo te makambo esalama trop te n'hésitez même pas à trouver un docteur Mogijo de nous afficher dans l'état même salon nous allons nous cicater nous y a Gabriel Tolupa donc avenue Bosobolo direction à Sosa la
Kassabou passe au tour de la direction à Christ-Roi, église Christ-Roi, sur le Zawana, Macadam, on va penser qu'à un qui avec le second les Zawana, salon de champ de beauté, avec le docteur Mokujo, les Zawana, va soigner au Kobima, Nandingo, et quitter parce que Awa, pas nous sauter dans la Kitoko, Nandingo, il y a Poto, parce que Poto n'a Awa, c'est les Awa, la Poto, la peu ici, la Moura Moroté, mon paya, pour le Gango. Par exemple, c'est un bien à faire en vitesse. C'est pas merci. La vanille, les connus sur le rail du fan, nous avons un budget, nous avons un papier. Le pied directement, nous avons affiché le même, nous avons appelé le thème de tout sur la bureau. Là, l'eau sur la bureau, n'hésitez même pas. Le premier lien gaga. Une photo là, il m'a envoyé comment orienter lobby aux affaires. Et puis, photo, Anna, batia n'était, batia, poudre thé, au scolaire le côté poudre thé, oh poudre pamba, thé, iPhone, on a ba benga nini, filtre ko filtrer thé, pour faut bima normal, oui ma penda naturel, parce que so filtrer, wana yo moni tozo mi ça passe, bima penda normal, o tini photo na obi tindi vidéo na pas docteur Mogijo, pour zo soin na o penda o sepela. Voilà, mbote na nga na pesi na papa Aimé Tabi, chef na biso ya division na kati ya Congo central ya culture art. Papa Aimé Tabi na pesi mbote ozana bezo la pongi kitoko ki na flat na ye zawana na rond-point 24 novembre pour mona flat ya nani ya monsieur Aimé Tabi ezawana. Na pesi mbote na mama colonel, mama Betty, mama colonel na pesi yo pembote ye paza na flat na ye pe ya kitoko ya bien, en tout cas kolala kitoko kolia kitoko makano surtout kitoko en tout cas na pesi so mbote na nga na Nida Chou na pesi yo mbote Nida Love moi ça mon mondele moi ça pembe na pesi yo pembote esiko zali nzamba pambola biso nzamba za na biso en tout cas na pesi mbote na Marina Bolo mbote na yo esiko zali mama Mundibu na pesi yo mbote Satali Manitu mbote esiko zali en tout cas mbote na bino surtout docteur Ben na pesi yo pembote esiko zali Pierrot na sima caméra o pe komono ekimaranga Marc na pesi mbote na pesi mbote na docteur Mogijo na pesi tout le monde mbote na mama Flore na pesi mbote na tout le monde nzamba pamba nzamba bete la bino. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye. Mama, if love is crazy, love is funny. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.